na Yesu okolongwa nanga te oyemba aleluya maboko soki tolandi kaka goigoi na biso yeye nana bakobeba soki tolandi kaka goigoi na biso yeye nana bakobeba nana bakobeba mapae nana bakobeba na kombo na yete nana bakobeba o baba jete teka mbongo ye nana bakobeba bobina oh mama zala teka ngube bana bakobeba na kombo na Yesu bana bakobeba oh mama zete teka kwage bana bakobeba na kombo na Yesu bana bakobeba oh mama zala teka mapae bana bakobeba na kombo na Yesu bana bakobeba oh mama zala teka ngube bana bakobeba na Yesu na Yesu okolongwa nanga te oyemba aleluya Zambe papa moko jina likolo na se yawe yebaki mokolo ya lelo eyali mokolo biso tokotanga na kati na etiko papa tobiangi Emmanuel Nzambe kati na basi ba veuve kolo tikete lokumu ezonga lisusu epai na yo papa tokopeso merci na kombo na Yesu tobode bongo amen ba mama boyebi nde tosalaka boyebi te toyembaka nini ambiance biso ya kani boyebi maboko soki tolandi kaka goigoi na biso yeye nana bakobeba soki tolandi kaka goigoi na biso yeye nana
mapae bana bakobeba na kombo na Yesu bana bakobeba o mama zeze teka mbongo bana bakobeba bobina bana bakobeba o salama mateka mapae bana bakobeba o mama zala teka ngube bana bakobeba na kombo na Yesu bana bakobeba o mama zeze teka kwoge bana bakobeba na kombo na Yesu bana bakobeba o mama zala teka mapae bana bakobeba na kombo na Yesu bana bakobeba o mama zala teka ngube bana bakobeba Mandala teka ngube bana bakobeba bana bakobeba sekitolandika za goi goi na biso yeye bana bakobeba mama fezoye mama fezoye bana bakobeba mandala teka mapa bana bakobeba na Yesu akomi ambiance pe bandi ambiance bandi na réunion vraiment pas wala tola kasoto komi na réunion tozana kotanga kombo na yata mukole mokote koto yeba kipenza soki akomi boyebi akomi ya wana loka kolobéalité to pesi merci nzambe abate la bino atia kimia kati na libota atia bomoko kati na libota epai pe ya yali avandi na nkembo amen merci papa Toki oya kautala kabiso haleluya ona Yesu zela mingi tango papa nyoso yako senga soyanga na kombo na Yesu bana bitike balelaka te mapakoli na bino eutaka te pa na Nzambe mapakoli yo papa kende liboso na kombo na Yesu mukie kake yali metoyeli na mukie wana okokende liboso ekosala ya minene ya minene ya minene merci ba mama Toki Maman a eu un Zambé. Jérémie 49 Président JP, bonsoir. Bonsoir. Président JP, tout le monde est inconsolable dans la minute parce que maman va assister yo. Yo muto mesana ko assister batu lelo ba ko assister yo et ça li ondenge je crois na zo manquer ba mot ba maman ba ya ba camarade maman bon tant na zo mona bango surtout nzembo ba yembi défendre otikaye na ba réunion na bango nzembo ya ndoli na nzembo ndo yemba na donc ba kanisi les choses nazangi même moi ba kanisi donc nzambe ga zo lokumu zo zanga ma ba lo ba nzambe zo lokumu. Président JP, une année après disparition maman mais est tombé dans coïncidence il y a anniversaire et en dehors il y a oya ko kanisa o zanango et ça quand même mutu moko pe lisu so bota mokolelo aza être cher na yo moi si na yo okoki ko lobani ni pona mokolo ya lelo gloire raison pas na moko yem ta permettre que ça la circonstance ngana maman to tama le 16 octobre et puis maman papa pas koufa le 16 octobre. OK. Et puis madame pas abutama le 30 octobre. C'est une coïncidence. Nzambe ga pa maman et puis nzamba ga lokumu.
tout ce que pour ça dans mon crise d'ara bon il m'a aller mettre le temps et les circonstances et c'est qu'on a la moni bande qu'on a nos sancho batnos baïgo assister et par le baï et belé bandimba pour la mboula pour honorer maman pour honorer biso. Je me rappelle encore ton autre la maman Ouasso mboule bête qui m'a été bobima bopola et ça m'a pas bon la bino je crois Mboula et maman Betty pour la pambo la ils te feront la guerre mais te vaincront pas. Donc il y a une cause juste. Je crois maman dans la semaine là, nous sommes pour la terre entre les deux. Président, une dernière question, Tolingi Toyeba. Tomoni na bamtangu ba servir ba mapa na ba makoso o utiliser ki maloba mobo. Mais bandeko ba ola na biso ba yoka ki maloba wana te. Ekoki ozala nini? Pourquoi kaka lipa na makoso? Je crois tolé misuni batiso ba olena fufu ba olena kwanga ba olena ngai utiliser terme ya lipa ngai bazo sa mumu na bino na kola na mapa maman nga na oteka mapa depuis la bota biso na mongo ya mapa sera ba ipak série wa to kola na mapa na mona mukola na lia musuni mena négligent ngo bena lia ngaka na lipa wana lipa ngo sa ke to kola na lipa wana na tangi ba université na lipa je voyager na ba lipa wana ndakuna tongana na kaka na lipa wana jour musuba kuna ngaba kata epo na kaka lipa nga mpena longolela mbongo wana mama bité soko okopesa ngambongo oui mais la police na mapa tikanga na kufa na mapa donc yango lelo la mukola lelo za inane na ye je pensais tolia mapa o ya kolisa biso lelo nga nazali grâce ya mapa moni yango na utiliser terme ya mapa donc maman nyos bateka mapa baye wana nzamba la pamba bon parce que j'ai grandi avec mot de la fin na yo nzamba la pamba nyos baye na moni président no sanjo papa Moussa ba to kanisa nyonso donc bazu tenter na se mbula o bandimi baya na maman mapa ba maman veuve ba lobby nzamba pamba bino et puis bateau baza contre maman Justin Nzambe Salam. Merci. Merci président. Maman Clémentine, l'initiative de créer la fondation Tokanissa pour tous les artistes et comédiens. Il mérite bien. Et il mérite beaucoup, mesdames et messieurs. Notre bébé Pampers. Ata podium elongo kasi podium voya yango. Baya na ngamba la ngamba na ndako ko sabongo. Benga ipela ina ngabilo kote. Oko sabona mkono ni. Oko tuba ka ba suster. Mapinga suka te mafuta bonde. C'est le moment de remettre les cadeaux. Nalaka ngaba primitif, nalaka ngaba primitif. Ah monsieur Juppé Massamba qui est notre bébé Pampers. Et à sa femme, Madame Clémence Massamba. Et on garde une moment pieuse pour notre maman Jacqueline. Yaya. Merci pour le cadeau. Que Dieu vous bénisse. Les cadeaux qui continuent. Pour ceux qui gardent encore les enveloppes, les cadeaux. Voilà, il y a Chicago. Il y a Chicago qui arrive, madame. Chicago qui arrive. Voilà, Chicago est là. Merci beaucoup. Merci Chicago. Ça c'est un cadeau. Maman Clémentine caissière, rien à monter. Baya na ngona, boya na enveloppe, boya ngana lembi déjà, boya na ngona déjà. Boya na bote misika. Maman Clémentine, yaka na ngona déjà caissière. Bana mama la te. Oli pas bravo. Comment c'est?
Le mot de remerciement. C'est vrai que la pluie a gâché l'événement. On ne peut pas contredire Dieu. Voilà les cadeaux qui continuent à venir. Il mérite beaucoup, je peux Massamba. Il mérite beaucoup parce qu'il est le président fondateur, l'initiateur de la fondation Tokanisa aujourd'hui, qui rassemble tous les artistes et comédiens sans disqualifier un autre ou une autre. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, chers fans, connaissances, vous qui nous suivez de partout, donc l'événement est là. Aujourd'hui, c'est... On est pensif, on est en train de penser à notre maman Jacqueline. La maman, grâce à cette maman-là, née le logement Massamba Zali. Et mon collègue me voulait Betty et ça mon collègue Sengo. Parce que me voulait la bénédiction. Mon collègue me la bénédiction. Donc tout se passe à merveille et en bonté avec Dieu. Malgré les programmes qui étaient que les artistes devaient aussi prester sur le podium, mais que Dieu soit, que l'honneur soit rendu à Dieu. Donc merci, merci beaucoup, merci pour ça je vais Massamba. Ce qui m'ont exalé au Pessina Batu Sinaï. Merci, merci beaucoup, merci à Top TV qui est avec nous et Dada International. Merci à vous, vraiment abonnez-vous sur cette chaîne et nous vous aimons beaucoup. Donc, merci à tous les leaders qui étaient là. Président Nosanjo était là, le cordon de plateforme Pagosiko, il y a Ale Mabana, il y a Mama Epela, vraiment Baza est belé, il y a LBG, il y a Chicago, il y a Cœur, il y a beaucoup. Amour et belé bande de Bazala Kiawa. Peut-être qu'on continue parce qu'il y a la pluie qui nous a dérangé. Si Dieu nous permettait encore de continuer, le podium sera encore réinstallé afin qu'on puisse continuer le programme. Mais sans quoi la soirée est déjà finie. Merci à vous tous. Je vous aime. I love you.